mais kisi existaka kombo na landu mavanga kombo famille bamasa tokula na ndo bien mazoa nazaki ma chanson na Congo je basé belé tant aux joueurs faut s'attendre na nyos bon ça là passe né ça là parce que au sali éliminatoire nyos et comme na air ya olia miel bacho mpanzi mais na évité na mta science na évité qui se na balle question yo Bienvenue à vous qui êtes abonnés de notre chaîne Elroy Media TV à travers l'émission de Big Sport. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous satisfaire. Donc, c'est la chaîne qui vous satisfait à 100%. Les autres sont un gardien du moment, donc le gardien qui fait la rage en Angola, précisément à Luanda. Azoko intégré maintenant quand il y a équipe, il y a interclub, on a oyo bayebi Angola, bayebi Luanda, bayebi quand même ba club oyo ezala awa. Tozana awa na kati ya plateau na biso lelo, tolingi to mekante ko entretenir naye et puis vous comprendre selon image naye en vision au yazanango comment il évolue ici parce que c'est pas aussi facile d'intégrer oui ils allaient milieu angolais mais il est quand même à intégrer oui à s'imposer les sources donc tozana déjà na kati ya plateau na biso vraiment LM boa tarde bon habité parce que bato nyonso oyo ba mesana kolanda yo ba mona musala malamu yo salaka ba yebelio ya mususu na kombo ya Landu Mavanga manga lingi vraiment liboso ya caméra ya chaîne na biso ya émission na biso surtout ya Big Sport o meka ko se présenter ko loba ba kombo nyonso po esunga bato nyonso ba yebela kyo ya kati kuna ba yebelo na ba kombo belé mais so lobi ka ya mususu Landu Mavanga ba obunga mais so ozongi pe quand même na ba kombo wana pene ba kati mino ndo bengo depuis kala ba se retrouver. Merci pour l'invitation. Comme on a Landu Mavanga, comme famille, bamasa tokula na ndo bien mazoa et les lorsque comme LM donc comme présentation c'est ça quoi. Vraiment. Que ebele o balinga ki komba mazoa ba se retrouver pe lokanga inde na ngaobenga mazoa loka obimisi yango vraiment c'est ça qui était mon idée et puis ma vision. Vraiment merci. Alors pour na kosunga baninga na ebike olekana ba émission ebele obeta mo ba parcours na yo mais ngana lingi parcours o ya lelo eza différent parcours o eza juste ya remarquable donc parcours remarquable oyo sala otika bilembo na kati ya parcours na parce que carrière eza mulai oyo bisika yo bandela ko depuis Congo et puis yo koma lelo na kati ya interclub parcours na yo koki ko introduire na mkola leza ekoza ndene comme parcours na bike to bandi mo musika te mes émissions moto to beta onyo sezate nous allons bref ça que na beta na temps na commis na beta na Bassat Kassange na ke qui moi deuxième division na ke après na longo na ke Soyo première division après na ke récréative de Lebolo na Congo balinga ngote récréative de Lebolo na beta na 6 ans et cette équipe passe à gagner qui croise ba titre sur Angola quoi na gagner qui super coupe coupe de l'Angola et puis na gagné 3 championnats qu'on a. Non, on a précisé qu'on a que international, on a 2 saisons. Et tellement qu'il a fait encore. Parce qu'on est dans l'équipe, on a bravo de marquer. Ok. Ah, donc on change déjà ça à bravo. Parce qu'on a bravo. Mais tu as quand même meka koeba to bike déjà na kati ya libolo ezalaki bisika oyo osalelaki da rage donc osaki rage vraiment na kati ya Angola bato nyonso o ba meka ko tala ba jogo na yo place au prestaki au salaki ki gardien ba prestaki yo ba monaki comment osaki vraiment excellent alors nini oyo esalaki pour que olongaka libolo OK na interclub puis interclub so ya na lelo na bravo
les équipes moboya na équipe motema quoi. Pourtant on soyo après 3 ans dans la nationale libolo ils équipe yo yambenga na bien ceux qui le lope dans l'équipe nationale et grâce à équipe wana pour na salle championnat moi bien na bimé 2 fois meilleur gardien kuna pendant 6 ans na salle qui na 6 ans na salle qui na gagné 7 titres donc les équipes modo qui marqué ngai kulunga ngaka justement na combien na fin contrat et direction ezalaki wana il fait balongo ya direction mususu et na mona pe na meka susu ko kende place mususu linga na tika na équipe wana ti sukana na préféré na changer na Mbappé ba na donc na embrasser ba Zafi asika quoi yango na kenda ki Interclub. Donc autant que longo ezalaki kapo contrat ici là qui mais en réalité ezaki lo mususu te ya mususu ezaki ekotaki mambo mbongo ou soit au bande suko se sentir vraiment na assiette na yote esalaki olongo kuna na fait ya nango bongo te kuna ezanda kuna nga so balingi kutano na zonga mais tema de na salaki da na side da marque na nga kuna balingi ko bebisa image wana te donc batikala ka bongo na posa na nga. Bon, merci beaucoup Mazoa. Donc on continue na émission na biso ba oyo ba yeba ki émission OT donc comme on ngweza émission à Big Sport iza wana pona bino lokola iza championnat Angola yenge banda ya saison ya 2019 et 2020 lelo iza ki première émission na biso de l'année na kati ya Angola Luanda parce que bazo banda déjà saison na bango dans les invités spécial na biso vraiment ya plateau iza gardien oyo ba bengaka Lando Mavanga ngalinga obenge Mazoa mingi ya bon pour bata kati o bazavi ya kati ba comprendre moi kizaye otoyambi na kati ya plateau mais naibike omeki ko sauter parcours à Kinshasa nini sali omeka o sautango parce que au coma déjà angolais ou bien izaka ka kokima mo ba trace wana non ezana ko kimate na zoki ni chance à beta mingi kuna te donc chance à beta yuzwandi na Angola na ko ma fédéré na Angola donc na meki pe ko organiser un peu na vie na nga na Angola c'est pour cela naza reconnaissant quoi c'est ça na Congo ba pesa ki chance vraiment te wa intégrer milieu na bango naza ki ma chance na te Congo je basé belé et belé vraiment belé wenze vraiment donc naza ki opportunité wana te na évoluer na ba club moko mais et ça lève vraiment ndinga ndo lingela te tant na opportunité ya Angola et puis ça me a profité de l'occasion. Mais tout le temps, quand même, tu as vu que c'est vraiment très difficile pour les qui n'ont pas parcours, makambo belé, circonstances, réalité surtout sur place. Oui, mais qu'est-ce que là yo Ezaki comment pour intégrer milieu angolais dans milieu à football vraiment? En fait, ezaki ma facilité, ezaki ma difficile. Oui quand moko bando beta basa tester te faut ba joyeux ba ina ba tio bando beta des tests en angolais ça c'est un peu difficile mais na okutana na mutu moboye wa pistonner nga pesa ngai mo chance et tana ke sala test et simbipe ndina kende na deuxième division na Malange na salle pe pour kananga bien et tant to zone na première division otobenga Girabola. Donc yaki grâce à mutumo boye amonenga na beta ya se plaindre à postar na ngai yeah. Mais depuis Obanda carrière na yo anakati Angola comment on se sentir mieux ou bien ils appellent aux viser pe les sous kobima Angola en fait joueur à se sentir mieux déplacement parce que na sentir bien na longwa libolo te na tikala kuna ba ambition to ba ni ko beta libande et beta ma 30 journées. Dans la 30 journées, premier championnat dans la salle d'une équipe, on a équipe na souffre donc dans kesa ki kaka comment on dit dans kesa ki kaka 12 buts et la meilleur gardien il y a championnat et na chance wana to ndé na meilleur gardien à championnat ndé ba mona ta meilleur gardien championnat tu peux s'appeler moi chance l'équipe nationale yeah ndé pa pesa nga chance on a pe banda 2012 na kotana Bimagati joue tracteur longola ngai. Vraiment mais quand même na kati ya équipe nationale to tu comme on a kan ouais les kaki na 2019 awa. Donc au batunyo so vraiment donc ba telemela ki motema pour izala isoma mais quand même tout monde qui absence na yo na kati ya nani wana o yamba kité. Elo oni salemaki. Bon quand on a joué faut s'attendre na nyos. Et nazalaki un seul joueur au asalaki
ozaki minute ebele nazalaki gardien na sala éliminatoire nyonso éliminatoire nyonso ngam na yambaki à part match ya suka na yamba ete ponaki na dérangement na niveau ya pandi mais na voyageaki na équipe après qualification wana tant toke tobandi ba préparation ya CAN entraîneur amoni ke acha masa mosusu à gauche amonaki mso na minute wana yaki meilleur ke ngai donc wana ezo dépendre kana entraîneur donc moi na j'ai entraîneur eza façon ya sele makambu na ye na mitungisa na ngote pona bivia bale ezalaka bongo lele mso bakocha lobi bakolongola yo bon esalaka passe ne esalaka passe ke osali éliminatoire nyonso ekoma na aire ya olia miel batio mpanzi mais viesukite continuer kaka ose soucier nango te amususu e décourager que non okokasu ko continuer te na kati ya nini ya équipe nationale au continuer ko bosser wana et sali au moins social na te na mutimo bien moi rancœur wana mutimo po o bombango que okokasu te ko continuer équipe nationale na le contraire que tu puis na sous force na travailler sur 10 années oyo pour nos opportunités sous ya ko intégrer na ko sala sous na ba match au équipe nationale ya pour dans 20 jours dans la match ya éliminatoire ya mondial donc faut travailler ma casse na club na ngai pour nos opportunités ba benga na sélection. Merci beaucoup Mazoa. Donc vraiment na bino so bolanda biso na kati ya émission babi ya Big Sport ma coup de chapeau et pas ya Zeba Po Mazaria vraiment donc le sponsor de El Roi Media TV. Gros bisous à toi, gros bisous et pas ya Afonso Keredombala, gros bisous à toi et puis na bosanité hein donc capo de capo moi la maman na bosanité capo vraiment Gianni Luko qui hein donc mon bras droit quoi. Na bosanité gros bisous et puis donc Nzambe et vraiment gros bisous à toi na bossani binoté et puis en Carci disque Djogo Babi la jambe électrique et tout à Kotaka gros bisous à vous vraiment donc on va continuer cause à la fan il y a émission au Big Sport vous allez jamais dessus mais avant tout zongela garder na bino hein ou ça la rage quand dans ba rage na kati Angola alors avant tout zongela ye na proposer na régie ba meka ko balancer les biso élément moko au pobomona par rapport il y a ba but un modèle nini na meka ko repousser babi aboya qui peut ninga ba kota ba gagner ba on a facilité mais avec vous dans quelques instants donc on a la plateau na biso pour continuer l'émission na biso merci suivez. Be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight man. There's too many others and you're not that great man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so proud, you better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you. Là, nous pouvons continuer l'émission na biso alors. Nangina yeba kombo ya LM Vendée engelo bani. Kombo ya LM Vendée etaka simple landu mavanga na zikaka L ya liboso na M ya mavanga tema dosak nanga ezaka Vendée
Donc nasaka tout l'équipe là qui na la senga numéro 22 yango siko bakatoka LM22 22 wana eza ba chiffre mo magique na évité na muta science na évité donc justement eza numéro wa linga makasi yango comme LM22 donc il nga pesa la marque Senzamba Sungi marque mo bena komba LM22 donc yaka ba projet eza encore yango siko na promouvoir komba LM22. Alors nini oyo ozo bongisa quand même déjà na carrière na yo oyo et lo nini oyo ozo bongisa pona bana o bazoya na sima na yo baza ba gardien lokola yo parce que tout le monde appelle ba misusu basala déjà moi fondation na bango moi ONG mo boya bana ya ba footballeur ozo soutenir mais yo vision no d'avenir par rapport ya musala ya carrière na yo politique lembo ya lando eza nini na ba vision malamu ezali mais et le que bon surtout en Afrique ils ont ba conditions financières moto msusu yo za na projet msusu ko ça un pas mais so ko dépend de cas na yo et ça moi passe et c'est ngapi faut ba force mo be yo talibanda ba choma bogo msusu ba projet pour ekeli boso en fait nga souhait na ngato après avoir kotika ba les phrases à l'agence sportive na genre ba nouveau talent na même bango ndeti libanda donc dans sa agence sportif il y a sérieux quoi il y a sérieux pour moi tant que na sama mabale na ko moye bango bien vraiment donc un jour sur la tiki balé et na créer comment je dis na créer type empresa na ngai oyo na za ko agence sportif. Mais est-ce que par rapport à la vision déjà aux Anangoana, parce que tout le monde dit que la vision est mounene, ils appellent très intéressant surtout. Alors ici et arriver à solliciter grand moromboy parce que nabi autant là quand même déjà ba africain, ba gardien africain ou joueur africain parce que vous bien nous na kati ya football. Et si au meka ko solliciter grand moromboy par rapport à vision au yo zala Anango afin que ameka ko apoya yo et kende liboso. Déjà na soana ba joueur awa na soana ba tout libanda doto ba na poto o ba puyanga ya nyonso na meka pe ko border na sijango bon moi financier ndé on a tout loba et c'est un peu difficile na ba crise na biso ngolo yo donc mais na ebi avec les temps samba sunga ata to sala ya gravité mais ata mukie na sala on peut la balle fort dans la balle donc na changer ko to balle na mututé dem sala la changer ngona mututé yo mo de jeux aka premier fan ya ballon donc premier fan ya football alors pona musala na ondo musalaka idole na yo banda kala banda ko sipela na nani Bernard Lama. Yeah, Bernard Lama qui gardien ya équipe nationale France wana ma idole na po na Congo de Banda Bernard Lama na Congo Banda Bernard Lama donc wana ma donc source inspiration na quoi. Mais quand même na source d'inspiration non comme Isaka Lama Bernard Lama il y a deux fois pour ça là bablo na nyo sauté mais façon ndo ya mbela donc il m'a poussé à madame maman ya pour ndo beta na kati na ki à fa centre sur défense sur 6 mais tant ndo mona ya mbela na et poussé à madame ya comme gardien. Mais si vous visez pas okuta na ebo en face na zo opportunité de kala ba gardien kala donc na zo opportunité wana te malgré tout voyage na biso mais na kuta na été. Mais pourquoi pas quand même au qui ça rêve noti na suka un jour au looké pena face à face pe bobeti au la qui sait que non aux acquis déjà source d'inspiration azaki plutôt source d'inspiration no depuis kala si qu'on a pas 3 massa 3 mimo ba beta ba évoluer na championnat en France non me gana ko renseigner pour mutso kuté na idole no et ça là moi genre et ça là moi genre na ko se renseigner ndenge championnat si la nous avons opportunité à voyager surtout comme on a se renseigner na so na ko monendeni na kangata photo na yeah. Alors déjà Lando na monaki une fois na ba prestation no kanongo yamba wana alors na monaki tango omeka ko longola but et kota kité
omeke ko sala geste moi qui dit bwana kandinga nguluma wana moi c'est pisenga moi c'était étonnant quand même mais et puis c'est quand même moi sentiment la bandingi nango alors on a quand même source d'inspiration no bando uta pas qui dit ba po et là on a pas beta qui mais na moni awa obimisi no pe kombo muso mais c'est pas grave alors le kwana ni ne sala qui pour que obeta ndenge qui dit ba asala radinda wana na qui match à Super Coupe qui finale à Super Coupe peut-être na Benfica ngasko to aposta kina ko aposta bongo te ya to aposta kina na Massamo na kasa vestiaire na yebise ke match nga na longola des penalty garçon longola des penalty nga na obina ki diaba yo o pesanga miki habité pour meati to aposta kina et tant que na série ya ba tirobi na longola des penalty ya on a sala kaka pour dans ce là qui diaba ezaki pe na mode temps ba kebeta compétition il y a club le coupe du monde des clubs donc dans ce là qui ça les succès fort ya on to posta kina masana lekela ndenge lekela kina sala ko bien te ça passe mingi donc bala si match fort ozongela ngo site pour la ça va entraîner belé. Oh merci beaucoup Lando donc pour le voir bon na kati ya émission na bisa Big Sport mais Lando ba tout nous so automeke ko tuna ba prestation à Lando so batunika est-ce que Lando mavanga alobaka Lando mabanga azali boma mambala la ça en fou est-ce que nini ozo bisa bato ki oza fou et en fait bangolais baloba pour bangolais ba spirala mingi na ba portugais ba portugais ba se garder ça liboma te c'est kaza lesbienne c'est vrai ni liboma ni da sala kama kama bongo da yaba beka kama loko da sala ba ndima loko ya bonga et ça style na ngaida so na poto la ngako la calme ko la calme na concentré mais faut la musala c'est façon na ngaza de wa nzunzu mais bayebisinga liso vraiment parce que sona ngelo moko abana ya donc tino kanzela ndeza kika non na cadre d'investigation na bisikana tuna moko o ayebilando babi Lando aza garder moko un bon gardien surtout de un et puis aza garder mon alinga mingi ko parier do yo linga ko parier na ba joueur yo soit ba équipe mususu tant boyebi dake non na kata compétition boke ko beta yo linga ko parier mingi ko parier na sens que yondozana quel que soit niveau no qui joueur au marqué ngate est-ce qu'on et arrivera que o banda ko parier pe o lo ba bongo et que moninga no joueur akoki ko marquer bi na kati ya place yozo ya mbelate na en fait ils ont sens sur le beli ko parier na collègue na équipe moko et ça te que na adversaire pour adversaire ko parier na été so watchio wana bilelo so bien na ba adversaire tende ça la kana fait certain moi curiosité wana habité yo te moi numéro 9 le chabi na curiosité wana le chabi habité na chatting ya bité suna che yo pesa ngabelo pesa dans la sens wana na sens ya donc na animation mobo ya groupe na biso équipe na biso et ça te que na adversaire joueur un bon joueur au sala monter non et ça non peut-être pas aux sûr na yo moko par rapport à Moussala OK dans sala na Congo yemweni ah ouais donc collègue non yemweni j'espère que ils ont niveau ya dédicace déjà à PCO pas ya gardien na biso du moment donc ils ont déjà big salutation à Salio mais Lando to meka osolo la moké likambo kosula to kindi ko bangate ne wike place on sala moi chaleur moké parce que belé pe bandima ngote mengana ebike izalaka obi pe lokana no lo belay o izalaka clair non nazanga clair t'inquiète pas mais Lando est-ce que ebike kisi na bale ezali kisi na bale question kisi na bale nga pour nga qui s'abat les alati Lando ta place au limbisa ngai tikala c'est qui s'abat les entraînements mais qui existe aka mais était moi toba africain faut toi d'imiter que qui existe aka mais qui s'abat les moi Lando tiko pesa nga choc te nga la contredire yo pour aller la contredire yo et ça problème te ko contredire un problème mais na prendre en route son apprendre que on a la loba nga na problème te atezani na la loba qui existe ka bon nga bana bani carrière na ngai na ba pesa nga melo mote te beta na ngo te soit sala
boye sati boye sukula mai boye pana ngana esambela ngati c'est ça mbena ngana loba c'est juste ça bika solo ko kende la fukami tamba protéger ngai durant temps de ça la terrain et donc ba bela ngate mon sibité comme la ngate mon bébé comme la ngate ici lando ebiki ba vérité mususu obanga loba na prisa media webi na ya ngo bongote ya bongote bon on appelle la raison de biki ba vérité mususu ya loba te mais moi NON non. Alors autant que ezala kino na kati ya terrain ina mona ngo mingi na kati ya terrain ozali boso ya poto na yo comme d'habitude quand on met ça dans terrain et que ba yo peso moi amsundi kama ba fino na boko moi o poso etabe mo boka na nani sko ani ezalani ki cité mama bakala te do mona ngo isalema lelo tina ba poto tozo mona ngo par exemple voilà pona ntoke musika te et quoi arrivé un bon matin tu déjà que non les lois équipe ya landumte beta bravo mte beta amsona récréative de libolo et beta lelo alors au monde déjà na kati ya converse to ko so langana mais oyebi sanga déjà par rapport ya ba nombre de bi o eko encaissé siko yebi sangai match na no beta mité mais yo oyebi déjà nombre de bi o yo ko encaissé et na kati ya réalité ya match tant bo beta match wana au monde le même nombre ya chiffre na o yo senga ko encaissé comme but et que nombre peut ya bi o eko ta kisko yebi sanga les années et là batu mususu to ko benga wandi ba sava mais ade sava te akola mo na tongo malobane eza na force alobi ke oh bodi boke match bo gagner 2-0 alobi bongo boke pe match bo gagner 2-0 Bobite Joana la kisi c'est que Joana mtatapa ya match nzoka yana ngobongo te yaka malobane nga lobaki na force équipe salami nango mutu pa yaka luka na église passer te ya so sambelela yo so na ndima te mo miracle sala mais ça na ngote ya to bundi ndeni ni samba te ba match na sana bobeta wana ndeka to yo kaka ba match po na courto ya kama milieu ya football mingi na mona ba réalité ton balbaka non lo to na réveillon lobito obeta balele lobiso no to kela na cimetière izalani de biso de côté so ton stage ton stage depuis lundi pour tomber ta premier match biso ya championnat vendredi to voyager lobi na Tongo na te so coach a moni so ki passer mo boye mama sabangola to ko ba tenya wa ndako to fanda biso simple lobi to la type de stage ni to ke beta donc makambola ndeka so loba biso do ngira pende na yo kaka mais boye na misu na mona ngote lando bo devie makaso be na esa bongo te moni nga déjà dans les cas d'émission mo ba tout na les mêmes questions répondre à c'est gain que kisi izalaka mais nga nga lando na ndimela nga kisi te na yebi que kisi existe mais nga ce qu'on a ndimela nga ngote mais quand même déjà na poto on ndimela ngote mais na kati ya poto et so mona mo ba mouvement moko strong yo pe na kati ya poto OK au moni ballon izoya po yamba mais voilà na esa basola kala o ba beti ballon mo na olio on comme wa film na Shaolin Soccer ba beti ballon mo na ona moto na ya film ana ba montage nzobela ngatawa lelo to boiti ko to wa ke musique parce que ngamoko na yebi eza ba joueur belé o ba beti nga pe ba lisolo quand même na yoka mais babi botombola pena moi ba pentacle na ba boti na bino boti na kati mais la kisibino pentacle yate pentacle na kati boti no beta ola to ngonde bobita na ba protège bota ana kati ya tui ya nini ya tibia na pentacle ezo kisaote menga yibita na yoka kandi ba joueur ba lobati na kenda pa vieux na muni na vieux na pesa apesa nga pentacle mon na beti na koti na kati tina na zaipi na likolo oza Moïse Mbe merci beaucoup vraiment donc on comprend dans les quand même ambiance à plateau na biso donc quand même que ça la frustré parce que les émissions na biso na les grands gardiens na biso mais mazoa ba yipsenga la tono question moko babi est-ce que oyebi komba ngomba et so yo kango ngomba la montagne non ouais ils avaient na montagne mais na terme na bino ya ba footballeur en fait na yo kaka ndi ba niso yo kaka mais na no fréquentant na pina na mona boité yeah. Merci beaucoup. Nouveau makambona mambakala nga zanga nouveau mambona ebina ngote. Non mais balobi ba footballeur nyonso congolais o bazo ko évoluer na mboka ya Angola pe ba o bazo briller lokola
lokola lando zo briller pe na kati ya parmi ba congolais na kati ya Angola awa ba bibino nyonso boza bato ngomba yango mona tuni soki ngomba na yo yebiango non na yo kaka nde tuni ngai mais nanu nakenda ngote so opportunité un jour mona nakende kuna na revisiter on a baso ya ndeni na nakenda ngote na ba vérité na yebiango te na yo kaka na Afrika ntango te message fort pour ba fanatique nyonso ba linga lando mavanga o ba continuer ko pesa yo confiance pour ba yebi okende pe oke susu musika makasi merci na bango ba continuer ko soutenir ngai saison passée il y a saison bien te pour na ngane personnellement il y a bien te et puis l'équipe pour nazalaki il y a saison normale et nga normal la linga on tient normal type na bela donc faut muto luaka ko sala image donc na promettre bango ki ane oyo na doubler image ba effort na travailler sous pour na sala au top na pesa bango esengwana oyo na mesano pesa bango donc ba continuer à soutenir ngai o balingo tinda message bako koma na page na ngai LM 22 mavanga on a page na bako tika ba message news aux assurés que ba message ne se répondre après exemple bamiso balba que non ba star na biso deux fois bazala nango tant to komela bango bazala na capacité à répondre biso te mais deux fois to zana pour ça peut sentir présence na bango sera que na ba coordonnées oyo pesi et que bato so ba bengi yo be ba komeli yo répondre et en fait dans un peu na batiki nga na bien que les jeunes congolais na kotaka mais même chose na goza parmi les 5 joueurs oyo ba evoluer awa o ba yambaka téléphone na bango moko donc na bureau te pour ceux qui aiment so mbaki masa msusu ngoma na kana bureau mpanzi donc alinga mabona te so ina bo pesa numéro na boyi so na pesi mana pesi donc na mba téléphone nga moko so tino un message atana ko répondre on attend wana te eso na moni yango na ko répondre ngo ta sima donc na répondre un message donc so ba tino un message na boîte na ngana na répondre bango donc ya sans microbe quoi. Alors on a ba oyo baza na posa pa ko soutenir vision oyo lo bakiwana ya ko meka un peu ko former ba nouveau talent o bazoya quand même na musa na bino ya ki footballeur et puis ya koza na kati ya monde ya ki gardien pour na ba oyo baza na posa ko soutenir yo comment bakoki kozwa lando mavanga bakotika nde la bika kotika message na boîte mail na Christine mavanga 22 @gmail.com soit ba contacter le numéro na yo numéro affiché le téléphone voilà ça va facilement quelques salutations quand même na ba massa ba collègues ba travail na biki baza moi belé mais sunga quand même ba pe quand même lando alika kiawa na saluer ma femme Maria Mikelina José Mavanga mes enfants Ariel, Adilson, Christine, Julia, Karine et les autres vous êtes belé Don DJ Cap Bodo Merlin Mosolo à ma mère Arrête Nzumba Mavanga maman moi la maman Sato Baebirai Eric Nakin Jido Boibele Master Faudi sans oublier les amis de Lando motoriste à la João motoriste à la João Tachongo Carlos Chico le grand Gérard biso comme na kuka staff ya moko chez Tatouа biso ke na chez Tatoua na kuka ta cinéma mbezali ya songo ba jogo ba passa fix bana ba chez Tatoua na kuka donc et tout le monde qui me connaît sans oublier mes sœurs les États-Unis Astrid Timba Adrienne Richard maintenant so ba ibila ina lela bino fort donc on ensemble en fait aza naïba qui était naïbe après Cannes que bon à ce planning à Betaka et à ça les mots promotion azuna mbongo na eba chasalia chango na kimbango wana donc batondo le kasuba mu nango no sa mo kitoko ya no sa mo force
Donc, et puis c'est beau de voir ça. Je suis bien. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est quand même force. Message est commis. Vraiment, we are together. Donc, on est qu'à ensemble. Merci, Nabino, nous sommes au attention particulière. Vous continuez à soutenir vraiment l'émission Oyo. Et qu'il y a des chaîne Oyo et qu'on évolue. Vraiment, abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso, El Roi Media TV. Et ça, on a pour nous c'est Sabino. Et ça, pour nous c'est la volonté Nabino. Alors, pour nous aller là, Naibisibino, merci. Là, je pense directement, il y a Thérèse Mbonda à Paris, la Bossanité Francine Mbonda et puis Miguel Alou, na bébé na biso autant, gros bisous à vous. Bon, on allait là bien fort. Ah, Nzambe. Ah, na Bossanité famille nanga mon maman Miezi. Donc c'était de belles filles hein. Vraiment c'était de belles filles. Ba mouin dans le local quoi. Gros bisous à vous Bisika Bozali, notre cadet, les casseroles de la famille. Ismaël Miezi, gros bisous à toi. Alors pour ce moment image à Kitoko Bobo. Monto le baka merci babi et pas Aris Mbonda. Et moi m'balio babi. Yanzo Tomike Moulai même Maramba Salamine. Donc image ya sakana nango po iza monae ah izate ba o lokota na balabala donc ye penza ya nchiki babi ya mutu donc merci et pas na yo zo continuer ko se pesa biso na kati ya chaîne Oya El Roi Media TV. Mon vieux na bosani yote mon vieux vraiment délégado Thiego Afonso, gros bisous à toi et puis gros bisous et pas à Kijolo Salam. Gros bisous là je pense directement et puis à Célestin Tutonda. Gros bisous. Merci par abonner mon épisode vraiment hein les bakwa malama Hollanda biso donc boutique elle a toujours branché prochainement tu royal sous na ba invité et Nzambe Gelor Benjamin Limbisa gros bisous à toi na moi sina onana famille Molibota Momba gros bisous à toi Patrick Tadi na bosani to gros bisous avec Niclette on est ensemble pas de souci à la prochaine occasion kakana chaîne Oyo pena katia émission au Big Sport aux Anabino au revoir.